Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International harmonie et rien na mosala o nyonso ya koswana ya litumba tutelemeli yawe merci po ete azali kwa ina nzala oyebaki likambo oyo ya conteneur monsieur le merci sika ya inverse okonozi kino matali olongola matali kino kisasa yo ndo bateli na nzela tomoni makama ndenge na ndenge me yo batelaki conteneur titiki mosala mpona baye nyonso bakosala mosala oyo tika yo ozala nzambe oyo kobate moko te azoka kota moko te akwea asala crise eloko ya moto ebeba te na kombo na yesu tika molimo mosanto arenie mpe akomemi Eh bien voilà, ndenge na isa bino boni wana toti na prière, toti ko bondela Yesu Christ wa Nazareth nzamba solo pe ya bombo ndenge l'homme de Dieu le pasteur de la foi loba qui chaque fois to font la conteneur oyo to bondelaka. Eza mutu mso atindi koli na Kinshasa, atindi na mtema malamu mais mutu azui koli, est-ce que azui na mtema malamu? Omo nazo luka mvute koli o batindi pour que pasi ezongela ndeko kuna. Yesu Masia ya Nazareth aza malamu mingi. Ndenge to bondeli botinda ikoli na ko banga na ote. Déjà bandi ba okitsa biloko mama télé zana banini ko banga te prière auto saliawa eza na effet moko efficace ya mabe ko komate voilà ba okitsa de biloko a Pamela merci papa Fiston Basende merci bana notre père ba client nyonso ya FB International merci na fidélité na bino biloko ezomona na DG Kiti makam DG zana ba ver eza ndeko nanga Serge Azawa Serge pusana ozobanga su lelo Boni, malamu. Lelo zo blo ebele. Lelo na meliso pema mon cher. Là on zo biloko ebele. Nga lelo na bayi na tika po espace ezaite. Biloko na nga ezaite. Eloko ndezala kite. Papa, nga na bana notre père. Eloko ezala kite mon cher. Bana notre père. Na ba notre père talaga bino. Yebsana nous fidélité na FB International. Oui, en réalité, quand biloko na agence eza isusu eloko ko douter parce que ça fait aujourd'hui donc inde plus d'une année biloko nange ndenge kotaki ndenge komaka. Pas de cassure, pas de perte, nyonso ndenge kotaki. Netiero na ozwa biloko eza vraiment moi ebele eza à peu près 1 mètre na kati et je suis sûr même ba biloko a mike sans problème. Oh, allonge bungi. Sans problème, nyonso ekomaka. C'est bon. Sans difficulté. De Serge, ne se permet tant to beta Swahili, ya mona ozwai to beta Swahili to mona blo nyonso ekoma et ça moi beto zawa. On a papa Fiston Basende na téléphone ako landela musala po awa seriende leki. Awa seriende leki. FB International deux fois té. Ndenge to zaboye déjà ba colis à décembre, olingo tinda bandeko no colis pour na ba fête. Avant le 25 décembre conteneur est comme. Le 28 décembre conteneur monsieur est commis. Era ngoyo welela benga ba numéros affichés wana okozwa ba
okozwa ba précision ndenge nini bayoza bilo na moins réduction ezali ce ba carton eze belende os négocier jaloyibo moins réduction ezali contacter Fiston Basende okozwa bilo mais transfert aérien pe ezali bilo okozwa uta na avion déjà n'attend qu'il faut aller les 8 ekoya to ezokende. Donc les 8 titres, les 8 oyo biloko ezouta na Paris ezoya Kinshasa na avion. Donc au tie biloko ba olata samedi dimanche na ebishi oza na Paris pesa papa Fiston Basende les 8 biloko ekomi na Kinshasa. Ndenge ezokoma ndenge pe muto akozwa naye sans problème. FB International Souka, FB International agence à solo. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya nsima ndako bafunga bakoli na bino me na FBC papa e mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo Cash, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et maman noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango yo FB International agence assure yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrique, Europe, Amérique, Océania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya nsima ndako bafunga bakoli na bino me na FBC papa e mama noko kana zotindisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB
International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na loba Kakeba na bagence oya Simanda kumba fukona bakoli na bino Mena FBC papa Oh papa et mama Noko Kana zotimbisa yo Oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. La pluie vient les beaux temps, après la pluie vient les beaux temps. Tout ça, awa, tout dit va na FB International. Tu arrêtes qui mouké parce que vous les bandai qu'on noka. Il y a un tirage au fond là, il y a un attaché de repoussana. Tu arrêtes mouké pour vous les aider qu'on noka. Après la pluie, moussa les eaux banda. S'il te plaît. Azo fond la conteneur to banda msana monipe azo marché mwandambo sale neti mwa pause sikoyo tozongela msala to continuer FB International agence assure les 8 je crois conteneur monsieur ezolongwa sous Paris les 15 voilà biloko zo uta Paris et ya Kinshasa Trazo ya na avion erango welela bazozwa pe biloko oyo donc bazan période de ramassage na Paris biloko oyo ekoya avant le 25 décembre soki olingi bato ba fêter Noël na biloko otinda erango yango yo contacter FB International biloko ekoya kokita awa ndenge ba oyo ezokita musala ezosama kitoko na mwe bandeko biloko ezokita ebele awa etikali quelques cartons je crois 6 mètres de jeu kiti kalate kokita nango biloko tout ekita na kimia na tranquillité nyonso maître ye mokoboni bien maître mosala kitoko donc na ebisio ke dans un mois conteneur donc dès tout d'abord les 30 sous ya moto qui ta sous conteneur mususu donc mais na minute oyo bato ba otina biloko pona avant le 25 décembre conteneur ekozala le 15 décembre conteneur ekozala na Kinshasa erango batika batinda de biloko na FB International yebisa bango gouverneur Gatuso masolo yango bana poto bokenda
FB international yango ezo et début pour la bande de go banakin. Bon biloko bien avant pour les 15 to kita le 15 décembre donc. Bon oui ça na FB pour ba charger la conteneur les 15 pour base à la certifié. So tali aba ko biloko kuna susu ya natan biloko ezo kota kuna su biloko ezo kota donc ba yaki de ba biloko na bon wana biloko Pamela wana biloko Pamela ah biloko ya na mona ikombo je crois Pamela kaka Pamela kaka je crois Pamela kaka oh Pamela te donc bazo biloko na bon ba kicha kitoko uchi poto oyo génie ofandeli kicho sentir kitoko kicha zo salone ti diki donc le 8 oyo ba courrier express ezo longwa Paris ezo ya Kinshasa ngoti na mokoto ngoti na chemise ngoti na TV contacter FB international et koya par avion donc le 8 na pokwa biloko ekomi na Kinshasa mutakwa kozwa pe na pokwa to pe kozwa ne lobi na tongo biloko awa carré et puis les avant dans le 15 décembre conteneur monsieur komi komela o ya décembre olingoti na biloko ya décembre ya ba fête rango contacté par fiston ba sende conteneur monsieur ça m'a déjà ton période de ramassage merci maman Nathalie Zeko ezarande botala na ba verre Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et maman noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieuse Afrika, Europe, Amerika, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na loba kakeba na bagence oyo ya sima ndako bafola bakoli na bino mena FBC papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International agence assure yango balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te FB International agence assure yango FB International agence assure yango Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. oh papa et mama noko kana zotimbisa yo oh agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence assure yango FB International
Agence assure yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrique, Europe, Amérique, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na Kongo. Wana biloko ndeko Serge aji bilo na ye na moni nyonso azokotisa mutuka. Papa Serge, boni. Bien, bien. Oui, oui, nasi déjà déchargement ici, on a la chargement là, na na maison. Oui. Mais ba frigo eza mi balem. Oui, oui, eza mi bagno c'est plein bilo na kati. Eza bilo na kati. Oui, oui, tout plein. Donc eza kilo donc au côté mon kaka ya frigo nzoko na biloko na kati. Eza ne pas espace, eza pas un kilo. Ok, donc moyen font la blog on peut exact faut parce que blog est belé à Mickey et ça na risque et le côté musique et au bébé là ça bien té faut être comme une maison de tofungoli yango. Oui oui. C'est bon. Kitoko ndeko Serge na moni msali zo leka bien donc ba frigo oyo ya papa Serge. Eza kilo makasi. Kitoko kitoko donc blog ezo kota msali ezo kenda kitoko FB International. Sérieux les cas. Papa Fiston, Oumela. Nathan qui fouta, Oumela. Ah papa, tu vas bien que me matin. Leader, on s'est laissé un rabou, tout de Mickey, bon connoté. On a chauffeur à mon condi. Merci. Le business a ses idées, FB International a ses abonnés. Pour l'envoi de vos bagages, colis et courrier express à destination Kinshasa RDC, le fret international a retrouvé son identité grâce à FB International. Oh papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence assure yangoyo. FB International. Agence assure yangoyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrique, Europe, Amérique, Océania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagage oya simanda komba fona bakoli na bino mena FBC papa. Papa et mama noko kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi na ba malembe conteneur de Jésus aussi là biloko esi la qualité donc ils ont quitté na tranquillité nous sommes vous les bêta qui vous la mapamboli toi ande on a son pandi bonjour mon frère. Bonjour. Oui mon gars comme on a Jeff Lunganga oui. Première fois au FB International to ya. Non, c'est pour ma première fois. On a eu un FBN International. Et, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Tout d'abord commence par l'accueil. L'accueil était vraiment bon. J'ai réussi mes histoires en bonne et due forme. D'ailleurs, c'était les histoires fragiles. Et je viens de recevoir tout après. C'est pas cassé. C'est pas cassé du tout. Bon, je me demandais d'abord est-ce que s'il arrivait que c'est cassé, qu'est-ce que je dois faire ici à ce niveau ici.
Mais ici, tout est rassuré. Même si c'est cassé, la charge, c'est pour l'entreprise en question, en fait. Mais ce qui est bon pour moi, rien n'est cassé. Je viens de recevoir mes histoires. Même si c'était fragile et lourd, et tout est bien arrivé. En tout cas, FBN, c'est mon choix pour le moment. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. FB International, Souka, Naesibino. Papa José Zalakia, je ne comprends pas à quel côté ni. Papa José, à quel côté ni. Voilà, malé meto cité Nabiso, Nalouaka, Papa José, to sur la Ndambu. Oncle, c'est bon, ma caméra, ils ont cité. Ma caméra, cité, Talakaka. Donc, l'ongo na yé. Je suis de Nazareth, donc fin. Est-ce que sans yé, sur l'enda, sans yé. Donc, oncle, bateau, il faut bâtir un bloc en décembre, il y a une bonne année pour la fête. Eh, bon, maintenant, quand il y a malé, mais il y a un autre qui s'attend. Oh, déjà, il y a octobre. Mais c'est quand il y a novembre, décembre déjà, tu vas aller au Congo là. Il y a confiance, vous pouvez ça confiance. Eh, t'as la caca. Sans Jésus-Christ Nazareth. Donc, Koulendako. Donc, sans yé, Koulendako. Souka, FB International, na Souka. Papa José Azalaki awa, na comprendre était Papa José qui côté nini. Makama malonga iza awa na tant que futa agence à solo ya ngoyo. FB International qui toko. FB International sérieux na ebisio soki olingi ba ndeko ba fêter na biloko bonne année to pe Noël era ngoyo benga papa fiston ba sende benga ba numéro za affiché wana o tinda déjà ba kolina yo ba koya ko sa ramassage pe ba tiena conteneur comme kitoko le 8 oyo biloko zo uta Paris zo ya Kinshasa era ngoyo benga papa fiston ba sende comme ça au pesa ba courrier na yo pesa kolina yo et ko koma na tranquillité nyonso ndenge to le baka tranquille posé likambo na mototé na moni papa José Zalaki anetia beti moi tout c'est pas grave yana tangi futa je pense qu'on va citer par ici Toyaka depuis temps on avait commencé et voilà presque 13h 14h tout cité na biso merci. Ah, papa José est fan de Laguna. Aïe, c'est pas un problème. Merci, papa Fiston Bassende. Merci, et pas l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maïta, l'homme de la foi, l'homme des chiffres. Merci, par notre Kobaka, un système à 17 mercredi, des prières, des combats de délivrance des familles, et zo kendaki toko, yo oyo, ozolanda biso, agence à solo yango, zana Paris. Na ba ville o nyonso ya pemeni benga papa Fiston Basende biloko ekoma na kimia nyonso biloko ekoma kitoko boyoki ndeko oti ko expliquer awa ndeko Serge pas zo bilo na e tranquille poser le kam na moto le 8 oyo courrier oyo yaka na avion izoya contacter par Fiston Basende tcha biloko le 8 non le 9 na tongo bato bakozwa na bango sans problème. Mais si on a un transfert d'argent, ah oui, ça a raté, tokomi, ndenge ba pesa mbongo kuna yo ko leka déjà koto. Tant que aussi ça pesa mbongo ba servir yo mbamo quoi sans problème. Ils arrêtent tindika poussa na tika. Merci FB International, merci Julien Bassende, merci Atati, merci pasteur Eric Bassende, merci maman Nathalie Zeko, merci Angèle Kinkela, Junior Boyika na Bosaniote, merci na bino tout maman Nicoletta, voilà, notre père Nyonso, maman Odette de la foi, maman Bibi, maman Michel et Polo, notre père Nyonso va faire confiance dans FB International, ça la choix bien. FB International, Souka, agence à solo.